na biso nyonso oyo toza sur Ngangu TV. Alors naza Mama Mado ya RVA na bengi biso nyonso na sengi na bana Congo bana Nzambe bo s'abonner massivement oyo eza chaîne na biso makambo ya kitoko ezali makambo ya malamu oyo ezosunga kondima na biso bomoto na biso na lingi ete biso nyonso to s'abonner massivement tozala ebele makambo yango ezosepelisa biso ezokumisa Nzambe ezosunga bomoi na biso en tout cas na sengi na biso to s'abonner ebele ba mama ba papa ba jeune biso nyonso to s'abonner na Ngangu TV. Merci. Ande ko balandi ya émission na biso bokoko magaga ya kolukila bino bolamu ya nzete ya koko ko sote benga kokoti tozo continuer ko tambola omoni to uti kuna na se kolo akaka banzete wana kotala bolamu nango émission eleki tolobela ki makambo ya mafuta ya nzoto mais oyo sikoyo tozo continuer kaka poto zola bino ndenge nini pe etretaka suki so bomoni nga awa nazana kitambala po nazana suki te bokomona sima na kolongola kitambala nanga bokomona musala nini mafuta esali bato bazana suki te bolanda po boyeba oyo eza nanu mukie eza ebandeli nango ebandeli mpenza te mais c'est pusani bon ya mike mpenza emonani te nzete mpo ekola ezwaka mikolo biso tozwi chance ya kokutana oyo tozo continue kaka ti tokozwela bino nzete oyo esi ekoli ebimisi mpe banzete nango ekosala à peu près ba 2 ans ba une année na ndamu sikoyo oyo nazolekisa bino mosusu oyo esi epusani mais ebimisa na bambuma te eza nango mpe na mwana mpo nzete ya koko ewumelaka mpenza mpo ekoma ebanda kobimisa bambuma nango continue kaka na barecherche mpona bino boyeba mpo bomonaka nzete ya koko omoi batielo deja sani oyebi bolamu nango te ngai na ye mpo nalakisa bino bolamu ya nzete ya koko banda se nango ndenge ekoli na ndenge place tokosukela awa tozali liboso ya nzete ya kokoti oyo babengi na français cocotier yango ezali nzete oyo ezali kopesa biso bilei pe ezali kosalisa biso mpona bakisi ya kosalisa nzoto pe mpona kobatela bokolongono ya nzoto. Cela veut dire que les nutriments pour garder notre état de santé. Alors nzete oyo ezali na ba vertu nango mingi. Na nzete oyo tokozwa bilei na kati yango azali na mokokoli nango pe na kati ya mokokoli azali na posu na yango kuna nde tokolia pe mai na yango ezali na jus de noix de coco oyo biso pe tokoki komela pe kosala nango misala ebele. Bon nzete oyo pe lisusu ndenge bomoni yango na ba mandalala na yango bakoki kosala kombo to balai pe na tango ya kala etango tozalaka kolela bibembe na ndenge ya bakoko na biso bazali kokata yango to bakokata nzete na mbila po bazwa mandalala batia epai nini batie nzoto ya mowei. Sima nango pe ezalaki tango oyo libala eza kosalama baza kotia mandalala mpona kolakisa ke bato baza na kati ya esengo. Soki pe mokonzi akomi mokonzi epai bakosalisa ngende na ye to trone na ye bazalaki kozwa makasa to ya kokoti to makasa ya nzete ya bazo mandalala oyo ya nzete ya kokoti to mandalala ya nzete ya mbila bazalaki kosala yango nzete oyo. Bongo lelo tozali kotalisa bino oyo ezali likondi na nzete les troncs du cocotier. Ye azali nzete te po ye azali na kati na ye ndenge mindele babengi éponge. C'est un arbuste espongieux. Bongo soki tokende likolo
tala sa mbuma kuna mbuma na yango mais kati ya mbuma na yango nde tozali na mokokoli oyo babengi la noix de coco bamindele babengi yango noix de coco biso tobengi yango mokokoli na nzete na kokoti bongo na mokokoli ya nzete ya kokoti nde bango bakosala nango biloko ebele kasi na kati pe ya nzete oyo na mbuma na yango wana na tango ya bakoko na biso bazali kobimisa yango mpona kosala linuka mpona kosakolinuka to te ya kosokola nzoto ya moto to kosokola na yango basani yango bake nzete oyo ndenge bomoni boye ezali na misala malamu ebele. C'est un arbre à multiples vertus. Bandeko Nangangu TV neka na utoloba ba documentaire ya kitoko ba film ya bien éducatif oyo kosunga biso et kosunga bala na biso makambo ya bien ba prédication ba exhortation ba prière soki po lingi makambo msusu sa ba publicité na yo makambo nyonso wana ezali nga moko naza abonné ya Ngangu TV et na sengi na biso nyonso toya ebele na chaîne oyo ya bana nzambe. Merci. Balandi na biso ya chaîne na biso ya télévision Prince Ngangu télévision mbote na bino. Ngai ndeko na bino Mami Bibomba lelo na eli susu. Na eli susu pona kolobela bino kaka makambo oyo etali koko. O biso na Kinshasa to benga min kokoti. Noix de coco. Lelo na memeli bino mama oyo sala biso mafuta suki. Mama mbote mama Mami Bibomba. Mama to yambi yo pona ba oyo bayebi yo te. Okopesa biso kombo na yo na adresse na yo na place tokozwa yo. Mona nga eza mama Chantal Kamwanya. Ngai nde na ye na formule, ngai nde na ye na solution ya basuki na bino. À la fin, nakoki ko se présenter, ko pesa bino adresse complète nanga. Ngito yeba eloko nini ya sika na noix de coco o memeli biso awa na plateau na biso pour bato bazolanda biso sikoyo balingi bayeba eloko nini yo salaka. En tout cas, bato bazolanda lelo bakosepela mingi mama Mami parce que lelo na yeli bino le bienfait ya mafuta ya noix ya coco na kati ya suki ya mwasi na ya mibali na ya bana na biso. Tozana esengo biso nyonso na bazana plateau na bazali banda tenito yeba okoki ko lakisa biso ndenge osalaka yango. En tout cas nazana esengo mingi pona ko partager richesse nazana ngo na balandi nyonso ya Prince TV. Balandi na biso ya Prince Ngangu TV sikoyo to kende na mesa mususu po mama alakisa biso ndenge nini na kokoti na ye azwaka ba mafuta wana. Tokomi na mesa mama namoni awa na mesa otie biloko ya midele na midele ba mai ba kokoti mususu eza na kati te ba maboka ba oyo mai suki ya kokoti ba passoir ba esui na kolinga yo moko expliquer biso po toyeba soki utilité nini eza na biloko. Ok maman, merci beaucoup pour na mutuna na yo. Monaki ndenge totutaki. D'abord, eloko liboso na lingina la kisabino la plus grande différence qu'il y a entre bakokoti mibale oyo. Oyo eza kokoti eza jeune, oyo eza kokoti oyo komi na maturité nango. Mais pona huile ya suki na utilisaka kokoti oyo ekomi à la maturité. La différence est que omoni kokoti nanga eza kuna na kati te. Et si elongwe nyonso eza na mai te. Oyo tango na kataki eza na mai, c'est-à-dire eza na mumur te. Il est encore trop jeune, eza na ba vertu nyonso te. Tango na longoli kokoti na ngai na kati ye nazwi liboka na nga ya propre. Liboka oyo nasala kango musaka te, na toute la kango pilipili te, na toute la kango mungwa te. Eza uniquement pour na liboka ya nini ya huile ya kokoti na nga. Na tuti yango, na tuti vraiment. Ngai na lingaka biloko na nga ezala bio. Na lingaka kokende nango na ba machine te, na lingaka ko sala ngo na ba rappeur te. Ngai na sala kaka bukoko. Na tuti tiyo moko omoni yo za mama yo po lambaka omoni ndenge komi poussière. Pango komi poussière
nazwi yango proprement, nazwi yango natie yango na bol oyo eza na mai ya propre, natie bakisi na nga na bol oyo eza na mai ya propre. Pardon maman, mais mai yango ekozala na quantité te, okotiaka quantité nyonso kaka ata koko moko koza quantité nini ya mai? Nasepeli koko moko koki kobimisa mafuta ebele te maman. Nayebi ke yo oza maman olambaka. Tango olambaka na cuisine, okoki ko apprécier avec 5 cocos, peut-être 2 gobelets et demi d'eau. Ça suffit pour que obimisa mafuta ya qualité ya bien. Kokoti ya kokauka wana otutaki yango nde okotia na mai kaka kokoti na nga kokauka wana mama mami na tuti nde natia yango sikoyo na mai. Après avoir kotia na mai, nazwi passoire na nga oyo eza passoire na nga eza propre, nazwi na passe natamize kokoti na nga wana ya mai, natamize yango. Maman olebeli biso pona mai, mais lelo doza beaucoup plus sur mafuta ya suki. Tango sikoyo otamize mai otiango na congélateur, lobi obimisi otokisi ozwi mafuta nango mafuta wana yo ozwa na suki esalaka nini? Ok maman, omoni déjà ndenge natamizaki, nazwi mai na ngai natie na congélateur et puis nakalingi ebimiselinga mafuta oyo. Omoni mafuta na nga eza différent na ba mafuta oyo etekamaka ata na bakini marché. Yanga eza na ba vitamine nyonso parce que fruit na nga ekomaki à la maturité. Sikoyo soki osilisi kokalinga tala mafuta oyo ebimi. Mafuta oyo mama mami oza na besoin ko défriser suki te. Mafuta oyo ça rend le cheveu souple. D'abord ezo nourrir racine ya cheveux. Ata ozaki na mabandi ndenge nini mafuta oyo eko botisa mabandi. Ata mobali aza na suki te, soki ameki mafuta na nga oyo 1 mois c'est trop suki ekokoma. Ata bana o babota matin chevelure avec huile ya kokoti ya mama Chantal, en tout cas ebotisaka suki. Mama Chantal aza na esengo mingi ya koyoka mafuta na oyo sikoyo po tozwa mafuta oyo boye tokozwa ngo wapi? Ok mama mami, mpona kozwa ngai c'est très facile. Bino balandi nyonso ya télévision Prince Ngangu TV bomoni ba numéro ezo défilé wana. Ata oza na poto mafuta na biso ekomaka na poto, ata oza wapi mafuta na biso ekolanda yo soki oza nango besoin. Ce n'est pas difficile. Mama mafuta ngo okotika pe mafuta boye okuti mwana Amélie soit apakoli na nzoto eza na inconvénient mo boye te? Non, mafuta oyo soki mwana Amélie eza na inconvénient te, soki apakoli kutu eza très bien mwana apakola mafuta oyo. Apakola wana nzoto na mutu nzoto mobima na suki? Na suki na mutu ata bana oyo ya ba albinos, bana oyo ya ba albinos surtout soki azopakola mafuta oyo vraiment ata azotambola na moi akobima ba cancer de peau te. Ezobikisa ba peau ya ba albinos. En tout cas venez nombreux, vous serez satisfaits. Po mafuta lobi eza ya suki opakola ngo na nzoto mutu obima ba poil te basuki ebimi na nzoto? Non, mafuta oyo na poso ezobotisa collagène. Ezobotisa collagène et puis na suki ezosala ke suki ozwa tardivement le cheveu blanc. Soki oza déjà na basuki ya pembe ezo retarder croissance nango. Et c'est vraiment une très bonne huile. Bandeko na biso balandi ya chaîne na biso ya télévision Prince Ngangu TV. Esengo eza na ngai po mafuta oyo ngai moko naza na problème ya suki. Na sepeli po mama oyo eza ya nga. Etikali kaka yo osalisa ya yo. Oza na besoin nango kaka na ba numéro eza na se wana. Obengi sengi ayo tono o bidon nini mama aza wana po akosalela biso. Mama sikoyo soki tozwa quantité neti ya ebele ekozwa biso combien de temps? Non, ekozala eza na temps te. Na Ngangu TV en tout cas nous sommes très organisés. Ata olingi quantité ya ndenge nini
en un délai vraiment réduit okozala servi. Merci beaucoup maman. Tosepeli biso nyonso tolandi totali tomoni depuis ebandelene mama asali mingi oyo ya kokauka kokoti oyo eza ya kokauka soki osombi yango koyoka na kati ma eza te nde mama asaleli kotuta kaka otuti me mama aza na basekre na ye mosusu atiaka na mafuta wana okoyebisa biso mama eza sekre nini te wana nakoloba te mama mami mwasi nyonso azaka na mwa sekre na ye ngai naza na basekre mibale nakolobaka ya liboso eza jésus christ oyo ya mibale wana etikali sekre na nga bino mama bouti kolanda soki oza nango besoin kaka otya na suki botala suki na nga soki botali na ebande na bando ozala mika na kitambala depuis nakutana na mama nalongola kitambala nakomi kopenye suki nakomi mpe na suki ya kitoko soki tosilisi awa mama kopakolanga su mosusu mama sikoyo mpo tozwa yo adresse na yo tokozwa yo wapi mpo bozwa ngai en tout cas biso nyonso tozomona banimero eza affiché na banc au bas de l'écran na Ngangu TV Prince nde place bokozwa nga soki bolingi bocontacte ezala na heure ni ezala oza wapi je suis disponible batala kaka banimero eza affiché ocontacte banimero wana vraiment tu es servi. Mama ozala mpe na bato oyo basungaka oyo na mosala oyo osalaka oyo ya mafuta oyo okopesa bango mbote te a partir ya chaîne na biso Prince Ngangu TV. Ok, à partir ya chaîne oyo ya mbingai chaîne oyo nalingi makasi Ngangu TV napesi d'abord merci na Yesu Kristu, merci na Saint-Esprit oyo apesaka nga mayele, napesi mbote na famille Mulopwe partout au bozolanda nga ngai mwana na bino ngai mama na bino ngai yaya na bino ngai leki na bino botala kaka eza temps na biso nzambe azotombola biso c'est notre temps. Amen. Amen. Merci beaucoup na balani na biso ya chaîne na biso ya Prince Ngangu Télévision. Tokomi na suka ya émission na biso ya lelo. Tolandi biso nyonso. Ndenge mama asale biso mafuta ya suki. Basengi na bino bobenga kaka. Bobenga. Soko bengi ozu mafuta esali te. Benga lisusu obisa biso ke esali te. Mais ndenge na yebeli formule mama esala. Suki kosala ekokoma kitoko moko sepela okoza susi na susi te okende koluka bapomadi suki ndenge nini odefrise basuki te kodefrise mpe basuki ezobebisa biso suki mingi bino boyebi olingi suki ekoma milai ezokatana otie boyo kata nga moko naza awa bateinture pamba suki esilinga na motu likolo mafuta oyo botala suki na nga na fini yango kutu kofina mpo evanda bien. Merci beaucoup. Na ndenge bolandi biso napesi ba merci na ngai na bato nyonso balandi biso na cameraman na biso Arnold Mwana na patron na biso Prince Ngangu na ba oyo nyonso balandi ngai ba Dimitri ba David ba Julia ba Blandine ba Dan ba Jancy bana nyonso balandi biso bisika nyonso bino bozali napesi bino mbote mingi na lingi bino mingi bino mpe bolinga biso na Prince Ngangu TV.